Bonjour, bonjour, bonjour la grande famille de B52, la mignonne officielle. Bon mercredi à vous, hein, les abonnés de B52, la mignonne. Bato bo pesa biso penza, moi honneur wana, je sais pas la bino ya makasi. Nzambalo la apambola bino esika bozali. En tout cas, nga mosali na bino, na ebisaka bino ke kosale la bino eza devoir nanga. Ils ont devoir na au salle la buno parce que vous pesa biso confiance wana ndé toloba à chaque fois que il y a de nouvelles à vous donner en tout cas à moins que tous à la vraiment sous na mbeto à hôpital toujours kokata côté les maté atako lobate mais tant nzambe azo pesa pema na bon moi o tous na ngolelo oyo. En tout cas, tokoya kaka toujours pour na koyeba na kopesa biso ba nouvelle ya lelo. Bande ko na ngai likambo ya matanga ya Gabi tumba oyo ezo mata ezo kita. Mais avant na kota nanu na bozindo ya likambo yango na kochela bino ba audio ya ndeko na biso Marie-Jeanne Bololé ameki un peu ko explicité na bandeko ndenge makambo yango ezalaka ndenge bato balukaka toujours ko provoquer ya Gabi pour na koyeba na kobimisa parce que les gens savent déjà que non ya Gabi aza mutu oya tumba aza mutu oya moto mutu oto bengi moto moko. OK, c'est pourquoi tolingi to pesa biso oyo ba bengi moi ba nouvelle na kati ya chaîne oyo B52 la mignonne officielle. La grande famille de B52 nga bino nalinga bino ya makasi nde yango na lobaki na kotika élément oyo elekate. En tout cas tout le monde n'a qu'à tuer toki ba mingonga ba mamu luba. En tout cas ils ont parlé de belle vie qu'on dit la patronne so ming to ye pendeza parce que ndenga ka na yebisaki bino nzembo moko ya sœur Eunice ezoloba lobela bango bakobongo la maloba yebisa voisin bakobongo la maloba bativi nanga nakal bakobongo la maloba tobaki toujours belle vie qu'on dit la patronne maman motema molamu maman motema boboto azala ata na likambo mutu moko te ata problème moko ya mutu azala nango te azala wana mpona kosoutenir mutu nyonso tout s'il faut ezalaka nango obligation te mpona ye mais motema kaka oyo nzambe apesa ye si ya un problème en tout cas soki azalaki au courant ya likambo wana surtout baka ya ba maladie baka ya ba matanga azangaka te na koyeba na ko apporter moi en plus na ye mpona koyeba na ko na avancement ya likambo wana soki ezalaki ka ya maladie soki ezalaki ka ya décès baka presque ebele toyebi ke belle vie qu'on dit la patronne na mokie oyo nzambe apesaka ye. En tout cas ayebaka ko kabola yango to mona keninga kabola na ba orphelin pe ba orpheline bana o bazanga baboti mais bela azalaka wana pona ko soutenir pona ko apporter un plus likolo na bango na eli biso lelo to kolanda yango maman Marie-Jeanne Bololé. En tout cas tozala na bokebi tolanda na bokebi toza pété vidéo na biso to meka ko landa nini oyo ya maman Marie-Jeanne Bololé ayeli biso mokona lelo parce que balobi bayebi mutu wana mwana mwasi wana oyo ayaka toujours ko pelisa moto bayebi yo déjà tokoyoka ndenge maman Marie-Jeanne azoloba na kati ya video nazotiela bino maman Marie-Jeanne alobi bayebi yo tika na makambo zosala po mukomsu bakobambo nzete lokwa nde babambaka nyoka wana oko perdre makambo nyonso tu okoyeba ke kolia koloba makambo na ndenge ya mabe to ko interpréter na ndenge ya mabe parce que boyebi très bien wana baoloba na mama wana msungi toyebi te soki aza mama ye soki aza tantine soki aza mais eti ke ya Gabi alobaki eza mwana mwasi nde ayaki koyebisa ye ke non na groupe ntango kaka batie kombo na yo ke okufeli bato batia cotisation ezalaki groupe ya matanga baida bato bakite or que c'était pas ça. Toyokaki video moko Mimi Kabongo video ufa falaki Mimi ye moko alobaki yango vraiment alobi ke yenda azalaki administratrice na kati ya groupe wana
yenda bandaki kokotisa bato abengaki pe ya Gabi mpona kosignaler ke non yaya tozolongolo na groupe parce que groupe eza susu groupe ya matanga aida te kasi ekomi groupe ya matanga mpona yo normalement toyebi yango biso surtout le tosala ata bafaire part bamakambo surtout concerné azalaka te na groupe wana pour ke ayeba te évolution ya makambo ndenge nini eza kokendele donc tokoyoka yango na ndeko na biso mama Marie-Jeanne Bololé alobi pe totika kotisaka toujours kombo ya Bellevue na ba makambo oyo atakutu likola Bellevue zaki na katite mais tellement ba mama yu chuchu na ba tata yu chuchu pour balia bien pour basala 1 million 10 millions 100 millions de vues il faut kaka kombo ya Bellevue eza na kati. Mais or que on les a elobi na ngata mais Ange Maïcha albi on les a argent sale ozo luka ko sala mbongo na kombo ya mutu na ndenge ya mabe c'est pas bon c'est pas bien to luka ko sala to luka mbongo na ndenge ya molamu malgré bibelobi mutu akolela motoki na yes mais il faut pas venir inventer des histoires il faut pas venir inventer des choses pour que yo ozo ba vu o sala ba buzz na yo au moment où batum susu bazoya pour bato yo sala li buzz wana ba komi ko fingama au moment où baza pe ba membre ya bazana ba famille na bango bana ba mabota na bango c'est pas du tout bien la grande famille de B52 la mignonne officielle maman B52 alobaki kaka aya ameka pe ko solelo ngona biso to solo lango ensemble to yoka biso moko que nouvelle auto qui normalement ba condamné pe Mimika Bongo pourquoi parce que apandi groupe ango la yoka ki ba makambwana or que fallait kakatika parce que ya Gabi malgré Mati mais balobi akangaka na ekandate elle est toujours là. Elle est toujours là, il y a une droiture, il maman veille, maman polele. Ok la grande famille, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, en tout cas, je vais juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Ok? Si vous avez des suggestions ou des remarques à nous faire, en tout cas, il y a le numéro. Il y a notre numéro qui s'affiche là. Contactez-nous sur ces numéros-là. Pour répondre à Bino et puis, toza na pona Bino poti. Kusale la bino nde musala toyela ki penza mingi na kati a nzamba pambola bino pe na profiter na occasion pour la souhaiter joyeux anniversaire na ba banso babotami na mois de novembre. En tout cas, happy birthday to you guys. Nzambe apambola bino apesa bino oyo bozanga kilobi lelo epesa mela bino. Dieu vous bénisse. Car na bana koloba to landana nungana bino ensemble. Vidéo eza mwa mulai eza ba 15 minutes to meka un peu kolanda maman Marie-Jeanne Bololé ndenge azali ko expliquer to bimisaka Bellevue na ba kombo ya ba makambo oyo nyonso bimaka sur internet atako to linga ko sala mbongo mais Bellevue moko fope azwaka mopepe. Franchement, moi ça batu fo azwaka pe mopepe. Merci beaucoup la famille. Ceux qui est sous Masia azongité. Ce qui est sous Christ ou azongité, ngana bino tokokutana. Partagez les liens, partagez, aimez, commentez, à suivre Tolanda vidéo. Gabriel, donc, on va vous donner un peu de matin. On a suivi Kelinga parce que a dit que maman Marie-Jeanne a posé ça. Merci beaucoup Kimba. Bon Marie-Jeanne bana matanga kufi yoite mbaso ya mais na internet ozoyo kaka makambo yo bimaka yo pa Monique Mbongo pesa ki mpona cotisation ya Gabi bazo ngi yo. Et ça qu'on est dans ma vie. Voilà, il ne fallait pas nous parler. Il n'y a que là, il faut vite à la personne.
il ne fallait pas parce que nga mutu liboso na ye mitiaki ntango aoretire bato babino kopanza groupe te parce que mbongo bato bapesaki eza na kati ya groupe ote mpona bémission il ne fallait pas opanza groupe mbongo wana tokobomba ngo parce que eza destiné mpona bakoye ebele eza mbongo matanga yepa kotoyaka fale mbongo wana ekende loka mpe mimia sanzaki décision na ye kadasa bokosonga asina ye mbongo yanga azongisa bato mbongo wana nanga nasimba ti bato ti lelo bato mosusu bapesa mbongo apandi go azongiseli bato mosusu mbongo bato mosusu bazali posa bazwa mbongo te nesinga de ma part vraiment na sepeke na action mimi asali ya kozongisa bato mbongo bagarda non ntango tana kanda bagarda non fala simba na mbongo Gabriel za mutata matematika nde angaisha lobi na bato ata lelo te lobi te famille ba onta zile de Gabriel kuma déjà na deuxième famille aux hommes bon moi on est qui bon Malio ndoki penza mamo omonaka ke soki comédien nde motu moko akufeli Gabriel fena alandaka omona pa azobengola telefone na bakredi na ye moko tina mbongo omwana groupe azobeyela tina mbongo mais comment lelo ekweleli ye tomoni Mama songi songi te, mama songi songi. Mama songi songi. Comme ça au candidat na kimbo. Mais à continuer quand on a mon songi. Elo ni la suite de mama songi. Eza pe bali bali ko obenga ye. Moi c'est que bali ba moi ba songi songi makasi. Eh moi mbali te. Le bali ça moi moi c'est. Alors ce passe le comment poser une pour apporter la mission. Donc ça maman. Moi c'est. Moi ça ko bise conseil. Oyo sanga la maîtrise puis après ça que bon mpona. Ni le pas zanga maîtrise mo conçu au kufaliwa ya kamwe. Ya kamba mkosi wa bete nzete kwa nyoka. Pau. Nseboleka kuna sera na bino kuna lali. Nini? Oh, ma place akenda kufutela, babambie nzete kwa nyoka. Siko sala passe photo yana na ona. Mais yesu kwa zo sala ko bomba bali. Moni ka boya tsala yana ye. Ye moko azape na azobela. Leo yo ina likambo ya ko internet sala tujuma. Na kanda wana ko sa tezi yesu kwa ngasuka. Donc to bole ba nzete na ba Mongo. Boko pa Marisa ni mongo alobaka ne pe bosolo. Eza kam te ke oto ye poto betsa bato ba. Remi oyebi makamso sala penza otala. Bokuta na mutu mota bona na pimbo lelo kaka na pese mbata oni. Nomu akake. Owa. Pese pe mbata penza do kanda mbata. Les gens battent sous donc je vais taper toujours ça peine. C'est lui qui tue par mais ce que c'est que nous avons parce que l'hôpital m'a dit que Dieu m'attend parler, nous tout le monde peut imaginer. Oyo batu balingaka etambola bongo ezala bongo baluka basalo bongo famille bonta o bona oh yango ku existe même pas ezala ki pété
te ba o ba makanisi bino ba to bo sali d'émission mba bo na rapide ko ba on a ko tsa ba vi bo tika mais bino mo pesa ba ko matin comment il comment les cas dans groupe na bino moi te bino mo bo ba be Marie Jeanne ko so biso ka mo mais le ko la yo na tambo ta su ba ne lo mo bo pesa mo bo no ka ye fu ata mo so mo songe Binga pepe. c'est comme no ka Voilà quoi l'oba. Ndenge matakai. ça dans le corps moïbi et puis c'est pas place dans le corps moïbi au moins il combat alors wa combat ko Mani bo. Mais pourquoi la bien pour pour la ba parabole bo metanga ko mo mukuma mo ba ko tina ba o mona mutu so ta ba bon santé ma sa tufane ka dira be ko po parce que moi pe ngolo ba pe bo moi la pe so mo nyo pe bo kanda lo so pe sunte o so abi yebi ke ndia se gabi lo ba me mo pe ba kande na mona lo ka kilo za ko futa ndo me na futa onga mo yo ake ndia na fulu eta msusu ye akufuta ndo na matongo c'est ya gabi pe se mo ataka et puis c'est va passer à comme muska lo ka moyibi nini ya yo miso ba mango ba benga miso kwa lo peko na ko songe lo ka mutazo yeso nini merci beaucoup en tout cas tu as qui bolé là to zapena awa to bolé là na gabi to ba wa to fera ya na ye maram so na mabe to lobaka yango ezati ke to me mango na polémique to lobaka likambo ko to tali ça ba déjà mutango ah mais ici bien gabi mon pays non boya bomba Ça me déplace. c'est bon mais tu vas pas continuer ya gabi boyi ko ti ko se makambo wana eza makanisi na bino akwazaka tumbatumba seke deja tumbeli na bino bato yango mpena boka kotonga na ye oye mpena bobengi ya gabi ese okoki kochange na yo te tumbatumba ngambo mokongo mosuku tozala na ye na tournage motema kanda ezomata ye remi na mwe moto wana atongaka moto wana naki kolobanga bia gabi ezala na maîtrise te motema ezosimba te nakende mama bonheur ndenge na oyo kaka nde ozoyokaa obimise mama okange mama te Marie Jeanne obimise bongo te sikanda na bete fe taobetama mobondo sakina yanza wapekisa enda belisaki yanza wapekisa yo lipunza bazali punza mobondo omwana vi visana pesala oloko na bato turo bokomotaki bolobaki ke mamulu bapekisa mpe yano gabriel atika bakoma bato nazalaki claire na bino gabriel ayebaka mamo internet soki moto oyele likambo te akoloba yango te nalobaki nazalaki claire nazoloba yango boye encore bino boyelaka ye gabi makambo po ye alobaka oyo ye moko amitani te donc rendez-vous na biso kala makofi tosiyaka makofi totala nanu po abetaka komwa bitumba tosuka mwana na bitumba tobuni Marie Jeanne yo babundaka mpena po abi yo tobangaka nde makambo nani Marie Jeanne babi abangaka makambo biso toza bamongo pene ya 100% moni baza baolela bolembo biso babaya bamongo omoni ekolo ya gabi nga nayoka koko ya gabi mameso to azoloba po naza mboka omonaka mwa cicatrice omonaka mwa cicatrice nase obunda makasi na vie ya Marie Jeanne omonaka mwa cicatrice te ngai na kisoni basonga omonaka mwa cicatrice yo nde toboyi mpo twana matanga ya yo mpena toboyi ya Marie Jeanne nde tofilme mpo kotala Marie Jeanne azobeta masolo akobunda fo ebangisa bato te basa nga sikoyo na sikoyo Marie Jeanne asa yango tofilani nga sikoyo na mordance
Mpe na vampire. Na melana makila. So na zokso te na yoka bien te na ola te. Ya solo. To sona mutu wana bien asa mo mobile mena akompa te ke nde na obene makila. Mais Marie abi moi si OK moi mobile sundeni. Moi sona za de folle. Afo folle maman ngwabi. Liboma. Donc vina ye etika dika bongo. Ah maman. Hus! Oh maman ko oh my God. My God. Marie un message na suka na ba fan oyo. Ba moni bo salité na bino nde bo bimisa na misu na bango mais ba lingara bino mingi. Mais makam na bino na famille tant que mo bima déjà boy. Salité moi sona wa ki koloba ngakamba. Wa ki mbango le conseiller muni wa ko mbebisi mutema. Major Makande Mati hein. Na moi pe na we. Kama na ola sabino makolo ti. Ya Gabi Botai habito tika alobi mingi. Botai oza moi loba oloba. Oba nga belle famille. Mais kasi matanga oyo basambusi eza ya bino. Olela nde oza mpona ozoloba ti. Mobala apekisa o émission. Mais na apekise. Ah, Bella apekisi ye. Babi Bella apekisi yo. Allô? Jésus le paradis. Écoutez ma bête, na loba mon émission makambo ya Gabi. Na perdu so coach yango tika na so. Oh, ye alingaka na ye, ye alingaka leki na ye. Na bino boy. Oza bino. Mais mutu asana batu na ye. Donc mama tuba de nous. Obi ya Gabi Ya chuchu mwabo. Mama bonjour. Bonsoir Rémi Kovodor. Nalobi famille Libota, to moni oyo kolela na ya Gabi tumba. Voilà, famille Libota, to kolela na ya Gabi parce que ya Gabi azana no icône ya mboka na biso ya Gabi asepelisa biso donc ko rendre grand frère na ye papa Richard Bolembo oyo autekotika biso yango pe biso toye kolela po Bible lobi tolela na baebanso bakolela yango toye kolelisa ya Gabi Nene Botai Renate Ifoku donc on est toujours ensemble. Mobanga kite po alobi ki ona matango balingi komona biso famille Libota te. Te nga za penza mwana ya ndaku. Ah okay. Naza vraiment mwana ya ndaku pe ya Gabi alobaka na ye na mbebo alobaka na motema te. Nga na sali émission na ya Gabi abi famille Libota etinzo penza obimisa makambo nyonso ozalaki nango na seki ye mo mpe so aseki. Pour vous dire que ya Gabi Gabriel Bolembo aza icône tolingaka te tolobaka mabe ya bolama mutu pardon soki akufi dès son vivant il faut toloba to refléter toloba bolamu ya Gabi ndenge aza na bomo ya Gabi biso tolandi toye matanga parce que aza na bolingo ya Gabi na matanga bato aza bolingo mabe na maîtrise ezala te ye moko alobaka caméra aza na maîtrise epesake bampala elobisaki biloba ba caméra penza elobisake biloba ye moko alobaka ba masuma pekisa ye biso ke akoka caméra te Maïja ba masuma bine na mwasi wana Gabriel papa babangi deja ya Gabi. Mais ya Gabi boye mabe tobanga ko makasi be po ani. Ah, yango balobaki ya oloba te me akoki bete ya bwaki mwa bablo mo mibali kaka. On est toujours ensemble donc tous les là-bas et bah oh la mignonne, botika la